Loposo mwindo tolingana. Biso na biso mapamboli ekosonga tolingana tolingana. Loposo mwindo tolingana tolingana tolingana. Loposo mwindo tolingana soki tolingani. Biso na biso mapamboli ekosonga tolingana tolingana. Loposo mwindo tolingana soki tosimbani. Biso na biso moya na biso ekosonga tolingana tolingana. Loposo mwindo tolingana soki tosimbani. Biso na biso moya na biso ekosonga tolingana tolingana. Loposo mwindo tolingana soki tolingani. Biso na biso mapamboli ekosonga tolingana tolingana. Loposo mwindo tolingana. Kembo Kembo moto moto tia ezala pepa na biso ezala pepa na biso ezala pepa na biso kaka pa na biso. Bambate kutala nani Kenya kurati telemi ke balonge Kembo tozokunda itumba penza makasi maito tikelo komo bezali tozokunda na réseaux sociaux tozokunda spirituellement et physiquement balonge Kembo za guerre moko idéologique, guerre identitaire. Il faut tous imposer identité na biso. Donc c'est un respect mais tu peux imposer ya yango la toute conscience. Là on te demande d'avoir conscience. Ami pesi respect na ye, a respecter ndeko na ye à l'opposé. Là tu peux cultiver au limo entre nous, peuple africain, peuple noir. Et bah l'opposé nous sous la consommateur, a dit on a pour respecter biso. Tant que petit comme ya bango à totalité. Et toujours autosuffisance alimentaire, financière, même si plan technologique, et bah pour respecter, ils sont mis le Chine à imposer respect. Kembo Moyen européen, même affine la Chinois sur le même Chinois n'a pas coca aveugle. Aux autres parce que puissance est mot canaïs qui a tombé qui m'a tête à ma personne. Kembo même Afrique a pas ça est que pas ça pour peser. Kato Tout son maragnon. Yoso Campo le campo. Ikambo Campo nous anima. Kembo Que bon attend ma matière. De la biso basse. Ya kotika. Pai walongo fuji biso mukila biso na libaku oyo ya mibu mibale ya kosangana biso na kilongo jour pour jour bayebi poto baloba yaki ntiaka mpe balonike Kembo ebongo banso tozindi makolo toziloleli ya kosamba banso tusamba mumamo kwa batoto kwa benu tulumbanga
watoto saduzezizizili kadi vyongolo kisakili yuzibula nzambe za benu lutwalanga vipi bubabo lukatula nkangu myamyo lufinama mbeto kwa balosalisu lufinama mbeto kwa balosalisu lufinama mbeto kwa balosalisu balungeni Keleka walongo fumu kimbangu. Keleka walongo fumu kimbangu. Keleka walongo fumu kimbangu. Bika tulendo ngoluzelo tulatisa munene imele Keleka walongo fumu kimbangu ya kipa. Sifweni ya kembo ikitwani ya balongo babo. Keleka walongo fumu kimbangu ya kipa. Sifweni ya kembo ya kitwani ya balongo babo. Keleka walongo fumu kimbangu ya ngitikula masipi ya lulendo walunye ya kipa pitatia kwa lulendo. Sifweni ya kembo ya kitwani ya balongo babo. Malunge. Matondo balunge Kembo. balunge Kembo. alelo Moto. famu Moto tia. mufumu kimbangu Eza kepana biso. mufumu kimbangu Yala bayala. tokunteki Nunga tununga. ngeta kipa ya balongo babo ye balunge Kembo. kati na itumba muna kituka banzala mpano na Bika twasoma zola twasala kisalo mukati ta pova esiku ya tata bakutulelu. muna kituka banzala mpano na Bika twasoma zola twasala kisalo mukati ta pova esiku ya tata bakutulelu. balunge Kembo. muna kituka banzala mpano na Bika twasoma zola twasala kisalo mukati ta pova esiku ya tata bakutulelu. balunge Kembo. balunge Kembo. matondo mingi na biso banso batata banengwa tangi bana beba mbasi na koya lisusu koyanola na libengisi ya mokolo na libaku ya mibu mibale ya kokokisi mokolo na mokolo ya kosangana na kilongo ya tata na mabela bapaya eyaka bakoko boundu na inti ya Amerika balonge Kembo. nde boyinga etondaki mingi bana balingo lelo ngengo na biso balongo fumu kimbangu angengeli biso ilona ibuti mbuma wana bangome balongo fumu Kimbangu. lobongo tolie momboto nde mokokoli epesani itinda bongo tolona bango mikili na mikili mabele na mabele mboka na Mboka. epai bana baliko Bazwami. balia mokokoli yango elonama mpe bango mpe lisusu bazali bandata ntango ya lokuka lokoso Moindo. balongoke Kembo. balongoke Kembo. bati etumbango yango ebongo kofunga etumba ya kolongola moyindo na mate ya bapaya na monde occidental na sentiment satanique occidental tolongola ye na mokili wana ya molunya mpo azonga mpona mokili na ye. ebonzali mokili ya Bakoko. pa tozela malamu pa tokotosana epai bongo tokotombola baton ine Na biso. biloko oyo valeur ya moto eza réduit na diplôme na papier valeur ya moto yo bongo eza réduit na langue moko kaka français to portugais to mpe anglais yango wana bazwi moto valeur est ce que eza bosolo Katu. eza bongo lufundu bongo Ingeta. na tondo nde na bongo lelo toye bongo liboso na bino na esengo komona ete 2 ans buta tobanda kokutanisa biso na kilongo biso liboso na bino motu chef spirituel délégué wapi oyo bongo tobimi na mitinda ya fumu kusu kia nzela kwanza nango Angola. fumu misolo nzela
bazu etinda paikanga makana banzango et babundi tisango ekomela biso na mboka bapaya awa toa na totalité ya positivité ya message ya balongo fumu kimbangu toza bakretien kimbaniste te balongo Kembo. toza mpe église te mais tozali na entièreté mobimba ya religion africaine ya balongo fumu Kimbangu. na lisanga ya vutukavana pamovikila vuvamu nde ye wana fumu kimbangu ya 1921 oyo papa aliangi na age ya 3 à 4 ans akenda kotanga na police scolaire ya Boma oyo ayebaki te ba ABC oyo fumu kimbangu ayaki na yango esikalaki bongo fumu diangenda atanga lisusi na semono anza to akoma te ata baimposaki ye yaki mpavita mpe baimposaki yaki mpavita po batumbo na moto te loba kaka bayo te bayindo ya loku ya lokuta kasi yakipa lokola atangaki na mokila molimo ayebaki bosolo epai ezali ainsistaki asiendamaki andimba tumbe kuta mwana mokongo po kaka abongola mateya na ye te kasi kumudi ya ngenda ye nde aza père fondateur ya église oyo ya ye nde atie Colorant balongo fumu kimbangu azali église chrétienne diminutif ya catholicisme po baza kose référé nyonso na mayaka ya catholique bongo kuna le 25 décembre bango kote le 25 mai bongo kamba kuna nouvelle Jérusalem kombo na bazwa na Bible te nani ako Bible awa catholique bongo donc bazali bana ya catholique lisanga ya bayindo mobimba na yango ya balongo fumu kimbangu ni bongo efandi na lisanga ya vuvamu bongo la meso wana ni kusimba kasi nengo ya likambo na biso ya mokolo ya lelo na libaku ya 2e anniversaire na biso to bana kosangana na mapela bapaya bayindo oyo baza komona makambo na sens église kimbanguiste otuna na biso bituna bateya boye bateyaka yesu basala bini todon na etana nke faki kumu papa liangenda atanga suicide na simono anza biakaza na makila vukonzi makila lilongo kasi réalité sik na simono anza ezangaki bango bazangaki yango yango batiki pante na église kimbanguiste d'abord mot église ezali vocabulaire chrétien eza lokolo di mosquée eza vocabulaire arabe bongo te ezali bongo kosemba okomona jamais musulman chrétien musulman azalaka te ndenge bachrétien kimbanguiste baza toza mobimba biso religion mobimba toza mobimba identité mobimba ya balongo fumu kimbangu christianisme à la personne ya Christ Jésus bongo te islam à la personne ya Mahomet bongo te bouddhisme à la personne ya Bouddha bongo te ndenge kimbanguisme bakretien kimbanguisme donc kimbanguisme na mobimba na yango nyonso ya balongo fumu kimbangu yango nde tradition bavalere na biso bokoko na biso mpo ekozongaka coutume na biso nde yango wana na kati ya bonzambe na biso bongo maso bongo eza na kati baluyembo lenga matanga lenga kobalisa lenga kotambola ezaleli kolatela nkota na biso na kati ya religion africaine balongo fumu kimbangu yango lobe nyonso ya biso ya kibongo ya kozala na biso ya malonga na mokili oyo ya se balongo kembo ndenge yo olinga lion bazala ezaleli moko na mboloko bazaka banyama ya tata mokeli mais akesanisi bango na volonté nemo tata mokeli toza bakoye tokozala te lokola bango soki mokolo moko balongo kembo balongo kembo alelo moto famu
moto tia balongo fumuki mbangu ezalaka epai na biso telele bamikidona kana mabanga tokopasola nzela la kuku na maboko biso batelele tokotelisaki sama tokosenga lisalisi na moto te biso batelele totelisaki sama tokosenga lisalisi na moto te biso batelele totelisaki sama tokosenga lisalisi na moto te ititi ititi mabwa chu chu biso bana pemba kali tokopesa moto tokotala bango bakokimela wapi biso bana fumuki tokopesa moto tokotala bango bakokimela wapi biso bana nesonyanila tokomema siku tokotala bango bakokimela wapi balongoke Kembo tokumba nesiku oyo eza misisi kimbangista balongoke Kembo soki ezalaki kuna kai bafongola nkombo ya eglise de jésus christ esika la terre so na foyer walongo fumuki mbango eza crime eza meba eza poison balongoke Kembo nini inférieur atinda supérieur na ye eza kozanga botosi na personne balongo fumuki Imbangu soki ateyaki yesu nde bakangi ye te bapaster baoteya yesu awa baza libre bongo te ingeta motu ya likambo na biso to mokolo ya lelo bongo toye na ntina yo moyindo ozali ngambu nini mpe otambola na nkombo ya nzambe nini tala ekalaki biso toyaka mboka oyo na etinda ya koyebisa bayindo ozali ngambu nini mpe otambola na nkombo ya nzambe nini yo moyi wana bongo tokozwa référence oyo esunga bandeko oyo toyelaki na mboka oyo toya te mpo tosala misala 12 motoba to bongo 12 te toyaka mpo moyindo alongwa na pongi kasi na kati etumba toza komisalela mpo tosunga kaka mosala ya tata po moyindo azwi réalité ya bapaster alatisango basali nyonso ya tata surtout en matière d'argent eza bongo pa pasi ifo biso to ya basungi nano yambo ya mosala oyo na bolenge nango nyonso yo moyindo ozali na ngambu nini mpe otambola na nkombo ya nzambe nini wana bongo na livre ya Michel Kaspasen bandi bakutanga po mokolo oyo toyaki nde koteya bayindo oyo bakimi pasi minyokoli kozanga pauvreté ya mabele bakoko na bango baimigre baye en cascade ya mabele bapa pena baoyo su babotami awa baza korévolutionner sans réellement révolution spirituelle. Ok, c'est l'esprit qui dirige le matériel, qui dirige tout. Sans la spiritualité, au combat de l'isolo, il y a révolution. Pour il faut ozonga na bokamba ya bonzamba bakoko na yo. Pour ozo amplifier ko bindira oza physique. Balongoke, Kembo kasi tika to loba ete za bongo kozonga na nyonso. Calendrier na montre na moto oyo tosala lelo moto akumbango loposo mpe pembe yango toza na manaka na biso to na calendrier tolobaka manaka na biso lelo tozali nkonzo komba mokolo ya lelo nkonzo mwa 25 na sanza ya zomi na mobo koto 237 balongoke na mobu koto na mobu kama koto 37 na eleko oyo toza kolegela ya kisiu na bopemi ya sambo
na manaka na biso elobi ete na manaka bakoko na biso basalelaki to na bososo likandie na biso toza bongo lelo mokolo ya konso yo toza bongo le 25 10e mois balongoke Kembo. na année na biso 137 ans na biso oyo tozali lelo na mopemi ya sambo to 7 na saison na biso ya kisiu to ya malili ya ilanga balongoke Kembo. kasi na bapaya lelo toza bongo le 21 lelo bongo le dimanche le 21 6e mois juin bongo Ingeta. 2026 bango bana ileko to saison na bango ya été ya moni oyo tokoti deja lelo balongoke Kembo. nde manaka na biso donc bango deya bakomi na 2026 bazopundola bota yesu na bango mobikisa bango aya ayaka biso mpe 137 ans na biso banda mpe mobikisa biso bandi bongo aya ayaka donc kama na tuku misato na sambo nde ande na biso yango tozala na manaka na biso Bayindo. oyo leta akozwa po etambola filika Mobimba. na aire oyo tosezaka aire na bango koma 6 heures ezala ebandela mokolo balongoke Kembo. 6 heures na manaka na biso nde bongo mokolo eza bongo ngonga moko donc 12 heures ezala 12 heures etekma bongo ngonga ya sambo to 6 heures sosolo ezali parce que nature yango moko eza kotangisa biso to komaka 1 heure na montre ya bapaya otali 1 heure koza bongo leleko ya butu pene ezambi eza 1 heure te na ngonga na biso tokobenda mpe 1 heure na biso na ngonga mpe na moi mpe ebandi babongoke Kembo. banani bakosala montre bascientifique africaine bongo Ingeta. même moto oyo toali kopelisa bongo moto ya lokoso mpe bafumelaki biso ela opelisi ezali neti euti na mabele ya bapaya bongo opelisi brike ya bapaya bongo meko bapesaki moto nina mabanga mibale ye oblige azofuta moto elaki moto ya komona na bandako mosusu tokuta ya bapumu ya badignité africaine okomona moto kuna ebomanaka te bankarte yango batiaka bakoni ata balali moto wana ebomanaka te mpo epelaki d'une manière ancestrale balongoke moto amelaka moto chaleur eza kaka yango moni na jeu olympique eza identité européenne bazala bongo flamme na moto na bango baza koexhibe yango elike baza na moto moma na bango ya lolembo biso mpe bayeli kotopelisa moto lolenge bakoko topesaki Moto. balongoke Kembo. tika ete eya na moteya nyonso moto yango ezali mateya Mateya. kasi mbuta mutu mishe alobi nini na bandi ezali oyo totikango makala ya kotanga oyo mokanda ya kiboumbu bakumba na filika lokola mosala toyaki kosala ya bayindo po moyindo oyo awuti afrike aye na christianisme na ye balongoke Kembo. aye mpe na christianisme na ye siko par contre vutuka oyo alongwe vutuka aye awa lokola akuti monde occidental je pense 3 sur 10 baza kobaskile na parti ya bisengo ya lokoso mpe pembe bazongeli bapantalon banini bazongeli bakabelo bameshe banini bazongeli kotekisa lokoso ya nzoto batata kutu koloba te na kilongo bayaka liso soki moke te mais missionnaire e akomi kolanda overtime baere supplémentaire mbongo na lombango na milulu ya balongo fumuki mbango na yaki bavita
bamonanaka te. On dit corruption ya monde occidental. Zabo corrompre na babiba ntoma babiyekama na mfumu ni sonyansi. Likamto likamto. Likambo. Bandi na Michel 4 à 5. Nous avons balobi. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Balonke, Kembo, Madame Kandé Miché, wana ba peuple juif, wala ba bo ba Israélien actuel. Babi peuple na peuple ya kotambola na kombo ya Nzambe na ye. Bango ba kotambola na kombo ya Éternel, Nzambe na bango. Na mikolo nyonso na ekeke na ekeke. Balonke Kembo. Wana bon le poso pembe. Ye akotambola na kombo ya Nzambe. Est-ce que le poso moyindo? Peuple africain, peuple noir. Ye pe azotambola na kombo ya Nzambe na ye. Katu. Kaka ba activité commerciale so okoti. Na restaurant, na ba boutique, na magasin. Ya ba chinois, on ba représenter divinité na bango, ba koko na bango. Bon. Na so okoti. Et pas ya bayindo. Tokota ka pole na pole. Ata photo ya walongo fumba uzalaka te. Balonke. So okoti na bashop ba indien ngomona ba mona pena na boutique ya restaurant basali point moko boye ba représenter divinité na bango Nzambe na bango ancêtre na bango sauveur na bango balokoso nyonso lobika kende kina kota kina shop to na restaurant azaki mutu ya Amérique latine awa ye atie na ye Maria po baza bana yaba Spanish, yaba moko ya ba espagnol. Parce que ba espagnol bayaki ba boti ande esala musique latine wana ngamba baka espagnol balonke Kembo. ba batie mai baza ko trouver origine na bango na christianisme balonke Kembo. Moyindo kaza na bonzambe na ye lelo walongo fumuki mbanzo asasu ya bombanga te ta basusu kokate pour représenter divinité na bango walongo fumukimba Kimbangu. L'homme noir a na facilité abenga Jésus Nzambe bongo o ana mama na papa abota makilo la batunyo Nyonso. mais olenge kaka ile christianisme eye na Bible et comme ici Yesu Nzambe pona nini pamba te Yesu aza représentant ya Yahweh Nzambe na bango mbala moko akomi identité divinité mobimba donc aza Nzambe représentant ya Nzambe na bango Yahweh yango bazobenga mpenza Nzambe mame mpe idem lolenge moko mais bayindo balimite fumukimaka mpunga azali prophète toyebi ye prophète ateki bazonime na limite ya kosukise bongo mosakoli balonge Kembo. eza bongo mbeka mupapa auti musika oyebi ye te obengi manoko Nzambe mais oyo ya yo sikoyo Nzambe ona elobaka nani nini Nzambe na simple définition lebika bongo mfumu chef parce que Nzambe aza likolo ya aza divinité oyo azokamba nini mokonzi akambaka te mokonzi akonzaka ye baza kokonzi te me aza kokonzi eza mokonzi bongo Nzambe ezaka nkumu siko na biso nyonso bayini nani asala makambo ya kokama à l'égalité ya walongo fumukimba soki ye moko te fumukimba azali aza te donc automatiquement fumukimba makomi mokonzi na
na biso akomi nzambe na biso okoza nzambe te ndenge l'Occident apesi yango ba connotation agrave sango te nzambe ezalaka chef mpo aza likolo azokamba balongoke ya mwana bible kuna alobi Abraham baloba Seigneur a dit à mon Seigneur Seigneur ye wana ka mokambi ye wana nzambe donc babengaki Abraham Seigneur mpe nzambe abengaki Moïse nzambe abi Moïse je te ferai bien devant Pharaon Aaron sera ton prophète balongoke voilà Exode 7 premier verset eza awa na siko ndenge nini boko pima fumu kimbangu ngwenda ne ebona ya kiboko zali libungi munene balongoke fumu kimbangu nzambe ya bayindo sibososo lezali Ingeta. aza mokonzi na biso mfumu ala mokonzi ya bosantu tobenge balongo mfumu Kimbangu eske matea okoki kutaka mpe na église kimbangisi ya bongo bana yango te beyebi yango te mpo bana nsiku mpo bazalaka na bible bazobela kaka mfumu yesu ke tika azala mokonzi ya bana na ye chaque royaume ezala na mwana Na yango. chaque peuple marche au nom de son Dieu. Sikoyo yango wana bayindo tosengi bon totambola na kombo ya balongo fumuki Kimbangu soki otamboli na kombo ya nzambe mususu mupaya ya mokonzi mupaya mbeba te mbeba mpe lisuma ekokumba mabaku ebele bokoyi bongo kusumuka bomo ya libabe elati bino mwaye eloko mokende liboso ezali te jusqu'à ce que bokozonga moni na porte ya kotelemi ata oleli ata oyembi soki wana fungola porte est ce que porte yango moko ekofungama il faut ofungola po porte efungwama fungola ya bayindo po tofungola bomemo na biso tombwa na biso émergence na biso kimia na biso zabongo balongo fumuki Kimbangu la messe mwene teki maboko na biso yoka sikoyo bayi oyo bakumbelaka biso yesu yango awa o azali nzamba mokili lere biso bakoko na biso na Égypte antique bazalaki na ntina te bakende koyebisa bato kokende komemela bato sango ya bokoko na biso te parce que bonzambe ekatiaka frontière te nzambe aza racial yango omona soki ozwi Exode 20 tina 4 tina 4 verset nalebi commandement nzambe abi na bango wana yawa azwibisa bana na ye abi bokosambela nzambe mosusu te liboso na ngai nzambe na bino car je suis un Dieu jaloux banzambe baza bamama bana zuwa balingaka te race na ye asambela divinité loposo mosusu mpe abetaka nango 4e génération makasi akobeta bino na bakonzi ya buzoba akobeta bino na bato oyo baza kola bahomme na bino scientifique baza bongo bakopi kole ya l'Occident akobeta bino na baélite na bino bakozala bongo corrompi akobeta bino na bakambi ya kozanga ntina akobeta bino bongo na bakambi oyo bakozala bongo na cheke pour soi Dieu pour tous ndenge nzambe abetaka ndenge divinité ndenge père créateur ange superviseur abetaka race ti bokozonga nde bosiko bakonzi oyo bazala susi na bino ya malonga to bongo akomona bongo intérêt général ke akopesa bino bakonzi ya mitema ya kotombola loposo moi ya kotombola afilika oyo bakola na bareforme éducatif oyo bakola bongo kolongola bonzamba bapaya oyo esege biso na filika
balongoke Kembo. Chine abundaki chance azwaki mao sali révolution culturelle tala lipamboli oyo izwara apesaki c'est comme un bon nombre ya bato tozonga na bonzamba boko ya boko na kimbangisme authentique eza ya koluka te fufa masala mobimba ya walongo fumu kimbangu eza mpe ya kobatama te doba yo nde na envoûtement na yo ozoboya sango ebikaliposo Moyindo. il faut tozonga po homme politique moko ta kobikisa biso aza te e bato bakanisaki obama aza soki noir matani 50 akoya kolonga mpasi ya Bayindo. ti asisi de manda na ye akoki yango akoki te akei akoki te Martin Luther King pa ye tobanzaki esi awa ya ye tokomi égalité na bayindo estce na vie na biso États-Unis estce toza à l'égalité na lokoso pembe alongi mpe kaka te pas plus tard pas lobi kaka lobi tikoleka na eta moko ya Mississippi awa bandeko na yango tozonga topesa fixe mosusu awa pas plus tard que hier ezalaki lobi awaka na Mississippi bajeune fille mibale balongoke Kembo. bakoti na loja to na shop moko ayaki na mwana ne ya 1 an donc mwana mobali akebaki mibale bakoti si basombaki nyonso basalaki nini selon bakamera to bato bazoteka bamoni mwana mwasi wana azwi pake ya diapers ya pampers ya bakusha ya bana azwi ya bombi bakoti ya mutuka bakomoki bato ya ligablo wana bato ya shop babengi na polisi baitombo basi baye black wing bapolisier baye basi bazodemari kare bazokende moko azokumba moko amemaki mwana ye wana afandi na liboso balongoke Kembo. soki polisi aye matricule wana eza deja identité ya moto Mobimba. bongo te Ingeta. polisi aye ebeyebisi sikoyo valeur ya pampers wana ya couche wana elle a valeur combien? Je ne pense moins de $50 banini. Vraiment. Policier aye. To ndimaka wale mfundi mbawa na biso poto toza bakonza wana souci ya kotombola Afrique. Fundi mbawa balongo bakopo ba Afrique na surtout Congo. Ba pesa biso ba homme scientifique ba transformer nimbe na biso pesa biso ba chaîne de valeur en Afrique. Ko ba koya pena décision ba guerrier ba combattre ba race ko combattre le kosomia. Bande bona ngai basi ba ndamso basi wana ba ino ba démarrer kare bazo ko fatima. Policier aye abandi ko beta masasi. Abupo taba balle réel. Ah. Jusqu'à ce que j'ai habité là mususu d'habiter to na mwana awa abandi ko présenter mwana kwa tita masasi gato beta masasi mwana awa trois balles mwana zui na pandi zui na dibumu zui na bubo ah mwana ofisi bakena katali nde bano boye na Mississippi ba black men ba tombo biso bakeleni parce que aza le posement na bango prix ya vie ya mwana wana prix ya papes est-ce que kokani to c'est kala ta ba kimbo kala ko na mboka o kima ne sikani balonke Kembo moni itumba kena moni pasi tozana mais groupe wana basali revendication bayindo wana lelo dimanche bakesambela nzambe ya soda oyo abomaki mwana momu ya Moyindo bokosala makasi ndenge nini soki esclave
akokesambela nzambe ya maître akotika esclave libela na be yo luka nzambe mosusu ke maître na yo balongoke Kembo tala pasi makambo eleki na liteli ya misisi sikoyo bango yo moyindo ozali ngambo nini mpe otambola na kombo ya nzambe nini tala bango makambo bakomi na bible na bango baboyi bainterdit formellement ke okoki te kosambela nzambe mosusu bakomi yango bongo na mokanda oyo totai bongo kotanga ezali bongo livre ya Louis II oyo sikoyo livre ya français courant la bible mokanda ya kibowumbu omona makambo oyo bakoma na kati Deutéronome 13 7 je pense tina 10 balongoke Kembo kuna na Michel alobi ndenge nini bango bazotambola na kombo ya éternel nzambe na bango éternel eza kutu titre ya nzambe te nyonso na mokili bongo eza éternel mpo euti na éternité tata mokili balongoke Kembo meme mutu aza mpe éternel po efeke kaka mutu aboti areproduire makila na ye tai na ye elongi na ye esali bongo à l'éternité bongo Ingeta emolimo yango moko eza bongo mopepe eza bongo à l'éternité donc éternel eza te ke soki nzambe mote eza kaka pedi oyo ezali kozalaka kaka biso bayini toza bongo représente toza bongo bacontinuité ya bakoko na biso oyo bazalaki ebibandeli balongoke Kembo kokonzala mpana koketeleki na nambo te bakoko na biso ya yango bango mpe baza mpe bareprésente ya bakoko na bango meleki na sedek ada na eve nde baboti loposo pembe nyonso bongo wana nsikili donc nyonso ya mokili eza éternel meme manga aza mpe éternel balongoke Kembo to mesike manga eboti mokokoli na ye mpo atikala bongo te manga azobota mokokoli azobota manga aza koreproduire manga mpo atikala kaka manga wana bongo mpe nyama aza mpe éternel mpo azobota bongo te lion oyo ya lelo aza bongo lion azalaki ebandeli ya lobi otoleka bongo tout éternel kozanga fumuki mbango eza bongo zoba soki oza na fumuki mbango te mwa mayele ezali te mpo mayele na biso nde balongo fumuki mbango ye nde mayele mpo ye nde nzambe na biso kobanga nzambe nde bandela mayele fumuki mbango nzambe na biso kozala na ye nde kobanga ye nde kimayele toye bongo na Deutéronome 13 chapitre 13 verset 7 na mokanda bapaya ya kiboum mpo bakoma na filika nzoka bakoma nyonso koma na kati kuna balobi nini un jour peut-être l'un de vous verra son frère ou son fils ou sa fille ou sa propre femme ou son mari le plus cher venir en cachette l'inciter à prendre un culte des dieux étrangers que ni vous ni vos ancêtres n'avaient connu. On a 8. Seront des nymphes, seront des dieux quand les nations étrangères, proches ou lointaines, d'un bout du monde à l'autre. 9. Il ne faudra pas y consentir, ni même
écouter des propositions de ce genre. De ce genre où n'aura aucune espèce de pitié pour les coupables. Et on ne prendra pas sa défense. Il doit absolument être mis à mort. Wana mtu oya koya koyebisa ye wana oza kutu na pitié na ye te. Celui qui l'aura essayé d'entraîner sera la première à lui jeter des pierres pour le faire mourir. Et le reste du peuple l'interviendra ensuite. Balonke. Donc, dans le verset Oyo, même peut-être Mukolomoko, ndekona mubali ya mwasi ni mubali na yo aye ko excité yo koye biso secrètement ete tokende kosambela nzambe moko nzambe yango oyo yo tokoko na yo asambela kite nzambe ya musika ya bekolo mosusu balobi mutu ya bongo koyoka ye te babi pe bajari ya bapopo wana koyoka ngo te me yo ozala mutu ya liboso ya koporte loboko epai na ye mpo kopesa ye liwa kozala kutu na mawa na mutu wana te oyo aye koyebisa ya kobatama okende kosambela nzambe mopaya kutu koyoka ye te mpe mboka mobimba bakoya lisusu kotia ye mabo. Donc awa baza kointerdire na peuple hébraïque, peuple juif asambela nzambe mosusu te kaka nzambe oyo esambelaki nani bakoko na ye yango soko ozwi livre ya Exode 3, 6 à 7 alobi azota Moïse, je suis le Dieu de tes ancêtres, Dieu d'Abraham, Isaac, déjà po baza banzambe bazalaki bancetre na ye ya lokoso na ye ifika asambela nzambe oyo koko na ye asalani asambelaki po Abraham azalaki moyindo te zebo lokoso pe pembe. Donc koko ya makili ya lokoso na ye bongo Moïse nde nzambe na aye ko se présenter pa ya Moïse po apesa origine na ye te na nzambe mopaya te me nazali nzambe bakoko na est bayino pe basambelaka nzambe ya bakoko na bango yambo Diego Kau aya na 1482 bakoko na biso bayebaki christianisme soki moke te. Christianisme est en plein après Diego Kau 3 ans après 1485 aye na ba missionnaire portugaise na Congo ya Totina na empire Congo balonke ye babandi ko évangéliser bayi kondimisa bango nzambe mopaya soki bayebaki makomi oyo Deutéronome 13, 7 à 10 est-ce que bakoko na biso balingaki bayamba sango wana sikoyo yo oyebi yango ndenge nini oza kokoba kosambela nzambe mopaya est-ce que likama to likama ya makasi likama makasi balongo pena Exode 3, 4 à 7 à lui, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte. Tala nzambe mupaya azwi pari ya bana na ye mais atiki ba égyptien bon po bazalaki ya ye te wana mutu azwi ba bongo komone yawe
nzambe mupa Mupaya. alongoke Tembo. nzambe mupaya. Est-ce que bayindo oyo bakende na ngamba ya christianisme baza ko se faire identifier lokola ba égyptien to lokola ba israélien? Di motuna bayindo baza ko bibenga ba égyptien to ba israélien? Basukutu bazwi kombo ya ba israélien. Toka Israël apesi kombo Israël bongo. Soma déjà moyi apesa kombo Égypte. Apesa kombo ya Israël bongo te. Ndakisa lokola ba Israël songolo paka. Bongo. Apesa na kombo ya Israël. Nzoka na Bible awa yenge nzambe mupaya aye kozwa pa ya bapaya. Ba Israélien atiki biso ba Égyptien pona zaki bana na ye te. Balongoke yo mutu batiki ndenge nini yo ozalaki na bokonzi oesclavagisaki bato osungaki bato oza komi boya identité bakoko na yo parce que Égypte antire bongo Égypte noire bongo bafarao nyonso tutunkanu kombo pene ya langue Congo nkenantu kombo bako ya bakongo moyindo aboyi na ye kozala Égypte ambengi bongo Israël. Oka Israël kanku Israël chilo bongo te bamibengi ba Israël. Est-ce que wana ezali bututu te bututu makasi mai bolongo ezali ata oyibi mbongo ata okufa okomona ndenge eza osifanda comme château de cartes po ezali mbongo ya moyibi kopo yango ozoboya mozozwa mbongo ya mineye ya bakoko ndenge nini okozala prospere opesi bokoko yango mokongo ofikaka bokoko yango me mineye oyo bakoko batikela biso yango bozotika bozoyibela mbongo ese bozala malamu balongoke bososo lezali donc bana raison te bayindo oyo bakesamela Yesu lelo dimanche bongo obike oyo baosimba interdire boyi soki bango bayelaki biso nzambe oyo ya Bible donc mpona biso azalaki bo nzambe mupaya bongo te eske oyo nyonso ekozanga conséquence na yango nyonso oyo bayindo bazosala na ignorance ekozanga conséquence eza na conséquence na yango bongo parce que conséquence nango na français courant Jérémie 5 je pense 19 balobi pour quelle raison le Seigneur notre Dieu nous a-t-il infligé tous ces malheurs? Toi, Jérémie, toi, Jérémie, tu répondras, vous l'avez abandonné. Non, Jérémie 5 à 19. Pour quelle raison le Seigneur notre Dieu nous a-t-il infligé tous ces malheurs? Pona nini nzambe na biso atiki biso na pasi oyo nyonso? Toi Jérémie, tu répondras au pesa bango biyani boye. Vous l'avez abandonné pour servir des dieux étrangers dans votre propre pays. Babi Jérémie okoya de la bango parce que bozoyoka parce que botiki nzambe na bino po bokendo sambela nzambe mupaya na propre mboka na bino balongoke Kembo na Congo 95% baza ba christianisé te
Ingeta. Basambela nzambe mupaya te. Ingeta. Balongo te. Tembo. Donc bazosambela nzambe mupaya. Yang a balobi pasi yango eza koyela Biso. Balobi bien vous servez de même des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Nge malamu bongo bokei ko servir. Donc bokei ko servir ba étranger na mboka ya bapaya. Donc bokozala basali pe ya bapa ya bapaya pe na mabela bapa ya bapaya. Lelo immigration ya bainda. Est-ce que baza na mabele na bango to na mabela bapaya? Lelo bainda 95% bazosambela nzambe mupaya te. Donc ça veut dire nyonso oyo ekomami awa soki bali batangaka Bible na molimo ya walongo fumukima bakoko na bango nde bazososola makambo oyo bongo. Donc baza na mabela bapaya. Donc basambeli nzambe mupaya na mboka na bango bongo. Po baye panzo soka zwi visa akumisaka na nzambe te. Po asambeli nzambe mupaya azwi pe visa ya kimopaya. Le aye pe na mabela bapa ya bapaya. Alors que kosala ka bapaya. Baza ko servir biso. Toza ko servir bango. En quelque sorte. Toza na autonomie ya gestion te. Tala baindo bakei kokengela babizeni bongo te. Ata compagnie ya baindo mais po ba agréer ba ndima yo sala wana. Le prospecteur teza ko commander bongo. Ingeta na commande kaka. Bongo. Toke bongo koskola basani, kosala misala mo na production na manufacturing. Même otangi ba kose limiter kaka yo. Po ozana mabela bapaya. Peut-être que c'est la carte papa. Tala yo moko osali overtime. Ba heure supplémentaire au bundi osali metali bazokata ngo. Na kimte mabenyo nyonso. Mboto osala la plupart des cas ça mbon une grande partie mbon ekeni nani. Ndakute ingeta. Ba dépasse bango te ingeta. Donc tozala kosala kaka kimopaya. Po tozape na mabela papa. Tosala kaka mopaya, tosala bango. Tela ba conséquence. Donc parce que tozoyoka nyonso ezala ba konza mboka na biso te. Ça ba présent na biso te. Ba baza moi mukie responsable ya kozana kaka kolakisa baindo dila balanda. Il faut ba orienter peuple africain, peuple noir. Que naza mukonzi ngete na mukonzi mo za likolo na ngai. Mukonzi bako bakonzi. Ye wana walongo fumuki. Imamu. Yenge mama sala qu'il faut une révolution spirituelle. Culturel. Potolanda bongo walongo fumukimba kimbangu. Tala kaka kumu chilo. Le 6 avril to bana biso ko sala kilongo. Sala milungu ko sepela ngo bongo. Même toka mukonza ba décision lobi etete e komi chômeur férié payé. Ba indo nyonso ya Congo. Nkolango bakena ko sala to bafanda nanda. Na ko sala. Nkolango le 6 avril baindo bakena ko sala to bafanda nanda. Bafanda nanda. Toka la politique mukonza mbosa nini a imposer lobia yango des chambres ennemi yango to fandi. De la même façon pe ya kolobaka te makamba bazaba paya ça suffit ekokatana. Balonge Kembo yamoni vuva mo akenda kana des accords tena ba kondialuya po to benga na bango nde ba rejoindre walongo fumukimba kimbangu po ba imposer bolamba baindo ekobanda na spiritualité na kolongola peuple na croyance occidentale na sentiment occidental na mode de vie occidental ya qui paraissait ya kozela bongo lola. Faut mukonzi moko aya kolonga biso na mboka bokamba melo koso pembe mais mukonzi mo faza na futuka il faut aye basango oyo faut importance na mo. Donc fufa mo ezali likabo ya bayi eye po elo watu na pasi
balongoke Kembo. balongoke Kembo. conséquence na ça tali passe ndenge eza na mpila bayebi so omoni présence ya taxi moto eza bongo symbole ya pasi wana kutu moto eza na capitale ke na province batransport ya vélo eza transport na Congo nakoza Congo Toleka. vélo balongoke Kembo. mpe na grande ville ya Kisangani vélo pene esala ta degré ya place oyo vélo awa na kimopato tomona na nzela baobwaka vélo mais mpona transfert di famille ozela pena papa bimeke ake pena kobulisa vélo ta degré ya pauvreté ya mabele oyo etonani na bome eske malheur wana nyonso ya teke po toyambaki buku oyo Ingeta. pasi na biso ya bopo toyambaki buku Oyo. y compris na Coran na nyongi nyonso ozaki mopaya mbeli biso Pasi. balongoke Kembo. tala ntina oyo toyaki mabele oyo ya Ameriki tala ntina mokokoli oyo toza bongo kolona yango na ntina yango toye totwala etumba ya libération mentale ya loposo Moindo. yo oza soldat na armée ya Fumukimba kotiaki goyigoyi te ezala apte na bosenga nyonso oza bongo ya lolia ya yango lere basengi kokisa présence na yo engagement na yo ya na ntina makasi na mosala okanga monoko soki moke loba sango oyo na baninga na environnement na yo lakisa bango sango oyo mpo yo olonga nanga na ngambo pasi na biso koyamba mokanda oyo mpo na kati nango poison na poison balongoke Kembo. yo moyindo ozali na ngambo Nini. ye kotambola na nkombo ya nzambe Nini. ososoli ezali Ingeta. toyebisa baye bongo bazali na ngambo ya mopaya nde eza bolo baye ndeko baotambola na nkombo ya nzambe mopaya baza bongo bato ya mababe moye bongo tokende liboso ezali po parmi bayindo wana nde baza na bana ya makabo nde bakobota bana oyo bakoya na badon ini oyo eyonga biso na pasi donc toa na devoir kaka sacré ya koevangelize kokumbela bayindo sango balongoke Kembo. baza baor badiamant devant Fumukimbango to badiamant ya Fumukimba mais bosoto ya christianisme eza bosoto ekomisango bosoto mais babrile bangenga ezali te christianisme na bouddhisme eza bongo bosoto mpona mpona bango eza malamu mais mpona biso eza bongo nyama Ekila. soko liango mbe Beba. balongoke Kembo. yo moyindo oza na ngambo Nini. eza mpe kotambola na nkombo ya nzambe Nini. toya bongo na ngambo ya bakoko na biso. bango nde balingi biso bola so lelo oza na vie mpo koko wana abotaki moboti na yo mpo moboti na yo andimaki mpasi ata bopauvreté mundele ate na afrike me mama tata baboti bandimaki babota biso atake na pauvreté baboti biso balongoke Kembo. baboti biso soki baboti na biso bakobota biso na nguya ya nzambe na biso ya tata bakumutulendo bongo Ingeta. ya pesa bango nguya kobota biso mpo na médecine ya kimundele ezalaki lipaso ezalaki asilaki makila asilaki mai mpo baréduire nombre na biso Bayindo. bakolukela biso bolamu soki mokolo moko Te. mpe ya bongo oyo obotami sikoyo na badifficulté nyonso ndenge nini yo okende kotambola monoko na yo outi ozwi visa Brésil ya Ecuador oye katikati ozwi visa ya Turquie oye mai okomi
na pense na yo kanisi Yesu takomisi yo maomeso linani Luvunu. po makila oyo za nango manyo nozo lela nzambe na poma nzambe na kalisa nzambe tamusanga Yesu akoya soki mokolo moko po bana ne kuna bazokufa babambe zobemba eza kobeta kuna tisiko pe basoda na bazo violer ba palestinien soldat juif oyo monaka peuple ni un grand violeur balongo Kembo. nguya oyo koko ayambaki ya tata moke nde aye kotambusa yo na badifficulté na baambishi nyonso na bamakama tu aépargne okomi États-Unis okomi Europe okomi poto me ndenge nini ozotambolaka na mona nkombo ya Yesu eza likama balongo Kembo. eza ignorance soki Yesu akobikisa bana liposo na toti boko kotanga yawe nzambe wana yaka atikaki biso baegyptien soki bani baisraeli bongo idem ye nzambe wana alobaki nini alobi alikutu abenga David l'homme selon mon cœur bongo donc David wana nde mutu ya nzambe wana mwana na l'homme selon mon cœur Abraham kutu ami de l'éternel nila nzambe wana siko Yesu aye na Luc 1:33 lobi babi Yesu aye kozwa trône ya koko neta David donc koko neta David na azali na nguya ya Yawe nzambe na ba siko Yesu wango trône kozwa ya David zala la trône oyo esika David azwaki bokonzi bongo donc David akokaki te kobikisa bato basali banda bokonzi na ye pa kitiwe mtamakila bongo ye mungu Yesu balongo Kembo. leo yuzo benga mwana mpate Yesu lion oza ensemble nani akoletri munima Yesu. lion paza Yesu akoletri bino bapate bongo te balongo Kembo. totambola nkombo ya nzambe akoko na biso balongo fumuki mba Kimbangu. eske tososoli mateya te Lingeta. so les règles te baloposo ebunga bakasi ebunga ndenge totaki bongo tomelaka kisi eutaka libanda bongo Lingeta. tomelaka mai oyo eza purifie na produit euti libanda toliaka bilei ya boite bongo eutaka bongo libanda baconservant na produit oyo oyebi te donc eza na facilité baextermine biso la race noire bongo nayeba ete bakoko na biso na bokambami balongo fumuki mbangu baza makasi koleka makasi ye bazobatela biso bana na bango tosala makasi bongo totambola na nkombo ya nzambe bakoko nde nzambe yango toti kosembola ye wana balongo fumuki Kimbangu. nzambe yango ye wana balongo fumuki Kimbangu. nzambe wana ye wana balongo fumuki Kimbangu. matoya Toyoka. matoyi ya koyoka Toyoka. matoyi ya kuwa Toyoka. makasi ya kosalela Tosalela. tokumba sango tozala po batata Sangu. tozala po batata Sango. tozala po batata Sango. ya lobiko ya liposo moyi Moindo. tosukisi na komba balongo